Nambisa okauka. Bo pembe. Makaba pemba passage. O makabu ya biso. Makayabu. Na makayabu. Tomba makayabu. Yo olopesa na kuna yo yeba pesa na kuna. Voilà. Pour retenir Fumbois, na Thompson, donc du Fumbois, un peu de Makayabu, puis Makayabu. Atembisa kaka me pemeni Makayabu. Biso nezi biso toliaka makasa te. Yo sepela po liaka mingi Makayabu. Yango Makayabu. Ambassadeur te Makayabu amike. Batumba. Bakalinga te batumbaka. Bwino azotuna kuna bopesa ye po bopesa mbongo. Eza ya koka. Koka te. Koka te. Ni alingala mbalinga alingala. Wenzango ya fete obende yani eke bato bele bwe. Ya solo. Yo la mani. Ngana lamba bouillon te ngana lamba bouillon ne. Lamba bioni. Bisa mai. Solo. Ngamuko na ngabaye bake ngakutu makasa orange. Ole musu. Requin. Ya solo. Oui, donc elle
Pardon? On dit comme ça, non, Oignon sous demi-fois, pas manger. Oignon sous demi-fois. Abongi sele bino makasi.
Attends, c'est une telle professeur. Bepis na msi tokati tomate bepis tocha na fumbwa tokati tomate na biso ya mbuma na okata kitungulu. Est-ce que nécessairement faut qu'on kata ba épices tout qu'on peut ko okoki ko tout en te faut qu'on kata ngo? Non, okoki non peut ko tout ta. So za liboka no ki peut ko tout ta, mais nga la préféré na ko kata. Na place au tout. Et maman non mona ko sala na ba poivron awa. Kaleza ka ba fumbwa au mona to lamba na biso na ba épices o te bonga ka poivron ce ko pe ba sande tinini. Poivron et puis ça non et puis ça non so kitoko na biloko. Peut ça très bien. Tomoni oti kotia ba épices na yo otia ba épices ozomona tomate, matungulu, poivron et maintenant siko komi na mwamba siko yo na ebité ça peut na batu mususu me ba préférer pe mona balambi pe fumbwa tene pe mwamba te babenga ngo koko mais yo poko préférer kotia mwamba nga na préférer kotia mwamba po mwamba za non bien mwamba sera kilo na fumbwa ba mususu fumbwa bacha mwamba te ba kokoli yango te on a préféré ki na kolamba fumbwa na ngana mwa kati ya fumbwa na ngana zo balola fumbwa na ngapo mwamba ekangama na sete na fumbwa na ngana déjà bena chongo non mafuta te on tient mafuta na ngana suka po na osalela huile na otia mafuta na ngana suka po na osalela huile na tie mwamba na ngana balola be pe mwamba epanzana. Bon, on a aussi fumba na ngai na de la près 25 minutes de na okitisa. Comment on ngai à ma casse. Mais au teno mafuta te te mafuta non te na chi. Bozolamba oya huile mafuta mbila tondeni. Nazolamba na. Na fini ki fumba na ngai na tika ngo toka pendant 25 minutes de na okitisa njo. Na ko tia huile pona kitisa njo. Et le soir, on y a bio, on a rythme matin.
na linete à vous. Avant d'aller. Ouais, maman. Mais à la fois, ça va. Ça va théâtre. Et puis là, il y a un combo belli. Ma boque donc est belli. Maxi ça produit. Oui, ça la vidéo. Et ça stimulant. Oh, ça tu comment Merci hein. Bien mais là au moins zangi. Dans sa bakoko. Dans sa bakoko, bacha ngo. Bon final na date. Ah, c'est bon. Bon, on va se voir non? On va appeler ça bakoko avant. Bella. Bakondi baza bella.
tozalaka na kope biso na ye nga na bi te ake nanga maria tanjo nabosini ye mpe sukaka telefone esone alo oza wapi ngabi eza maria tanjo osava na oyaka ngabi osava yaka ntango ayeba omoni casting ngabi te mwana mare omonde eza bongo kokukala te bango pate atie mutu eyopaka mibelebele yesuko akomotumisa nakomi na poso nazomisa ya kote na zwaki oyo yanayeko nakofilme nayeba te so ayeba atema ele pa filma wana abi atoyebo filme caméra bimisa ta yansinga belebele c'est mec ake déjà lia bachef bazali bachef baseni yo ntango olinga liko osalika mna salibanga eba kupenda sana unirumie razi ume wangu walai naomba kwa Mungu razi Bwana iko njoo kosa ya dunia Mungu lakini mimi naitika kosa yangu baba shetani njoo alinidanganya Bwana kisha nyuma sitakosea tena walai mume wangu bila kupenda sana unirumie rasi mume wangu walai naomba kwa na balandi nyonso ya Dias Congo TV na oyo nyonso bandimai kolanda mission ya Chololo Chololo oyo ezalaki présenté par nga nakomi na suka ya émission na nga na bato nyonso basepelaki kolanda ebubu ya lelo ya fumbwa na mbisi ba remerciement na nga ezokota adressé na coordonnateur na nga Patrick Beaupré, à ma soeur Gloria, à ma petite soeur, à nos caméramens na balandi nyonso merci. Bila kupenda sana unirumie rasi mume wangu